Moto ya MDG le TV fantastique ezalingwa bino la grande dame avec un grand G car na cadre ya actualité nalbo mesano to pe lo mesano ndenge to mesano wala bino basango pe opesa conseil bandeko babolingo to lisusu lelo na lisolo ya Grâce Luzo oyo asali surprise akei kotala bamalade accompagné de Baby Ladoncha. Les amis, certainement, peut-être vous allez surpris. Oh, mais il y a qui te bakabwana te oui, bakabwana. Mais bino boyebi, on ne sait jamais. Via moulaï, relation, babate la kaka. Avant de mettre le solo, il y a visite, il y a orphelin. On a Baby na Grâce, moi et Loco. Moko éclaircissement moko et tozalaki na ngoto pe likanisi eloko moko ya motuya ya koloba sur bango mibale ezali bandeko toyebi ke bazalaki en couple oyo comme relation nyonso oyo ekosimba tout comme ekosimba te surtout ke babalanaki na bango pe te ça n'a pas marché bakabwanaki tobeta lisolo te nini elekaki parce que tu es biso nyonso na ba makelele bimaki ainsi de suite. Mais bref, ce qui est vrai, bato boyebi que Baby était plus affecté hein, na séparation na bango mibale na Grâce. Baby azali tellement affecté que abana kokoka ko se contenir te. Et toyebi on a eu à faire des émissions et moi ba pétage abana ko péter na ba direct, c'était pas facile. Et qu'est-ce qui s'est passé les amis? Baby, il y en a qui est tellement mingi boyebi. Et les gens savent aussi que ceux qui grâce à jouer grâce car n'enga grâce wana ya koma bisika kombe bacha ipeka ezali grâce ya Baby. Et les gens babanda qui menacer grâce pour votre information ceux qui boyebi te. Babanda qui menacer grâce des fois na ba live bato balanda ba émission na ba ko confirmer. Et il recevait des messages. Et par rapport à la situation à Baby, du genre que, si il est comme yo, si Baby a eu problème, tu ça là yo mabe. Boye, oui, abana ko zaba menace wana. Et des fois, abana ko répondre bango sagement et kolandisa makama maloba o emoro abana Baby abana ko loba na ba fan. Du genre que ngana ye tozana biso bien ou encore relation to solo laka ngane to za mwasi na mobali te babilo wana voilà juste un peu pour nous calmer tempérament ya bato situation tout ça. Mais ce que j'ai plus aimé avec ces garçons c'est son point fort hein, c'est son côté positif. En tout cas likambo ya Grâce na Baby na ndenge banana ndenge sila botikali komona Grâce ko sala ba émission te Grâce à leki alobela ba makambo te. En tout cas, Azalaki très silencieux et surtout sage, hein? Agité, le monde vraiment que non, qui mobile sali, il est vraiment très mature, alors mature par rapport à son âge. Aza vraiment très mature, agira qui situation wana pour nako matipesa sous tension te. Bino bobi de chez lui comme ça, ça va tout kanda na pasi. So yo so lobelango surtout. Et pour se défendre ndenge et matsara mafuta encore ba congolais mais ndeko vraiment atikala kokota na agi wana te. Sauf que il a voulu faire la paix car pona koluka conscience ya bato ezala kimia bato bazala apaisé et surtout Baby surtout conscience ya Baby bino boyebi Baby a passé vraiment moment de turbulence. S'il faut le bazo passer avec l'histoire il y a qui folie ou il y a qui liboma bote ko yoka ba masolo to sala ki émission makambo ki mbikudi to lobela ki yango nyonso wana bandeko so bolandeli na ba mamba buti ko leka nango. En tout cas ça justifie hein, ça justifie parce que ndeko atumbaki bilamba bo ya lobaki atumbi yango po et alingi bilo mikuse susute alingi vraiment a comme azonga servante ndenge zalaka hein. Donc batamae les soki bomé kotala ba paramètres wana nyonso par rapport à bisiko ya outi
bakutani nango, ba réaction, ba émission, ba nini. Donc on ne pouvait qu'en arriver jusque là. Ah oui. Et ndeko na biso sage qu'il est pour na koluka kobongisa mo eloko wana. Aluki vraiment asali démarche oyo. Ah oui, hein, parce que eza ba analyse to sala raté. To analysaka yango moni musala eza musala bazoba te. Tu peux pas venir devant ta caméra oyo fungolo pelisi mona juste photo to bato moko boye tout encore pour yoka bato balobaki boye yo po yo bani ko ngala obani ko raconter ba bêtises non 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 faut kozala mayele koyeba ko analyser ko ko réfléchir pe ko pesa eloko malamu ba image bozo mona eza ya sika ba image bo mona eza ya sika grâce à Bengaki Baby et à accompagner nous visiter ma malade na hôpital général ya Mama Yemo. Bakendaki kuna en accord avec Matthieu 25, je crois à partir du 35e verset Bible zoloba na belaki boyo kotala ngate nazali bolumbu olatisa ngate et na ba message ya grâce na ba poste na ye, c'est ce qu'il a mentionné. Atie ba passage biblique wana. Oui, nazaki na nzala boyaki te, nazaki na boloko boyaki te. Vraiment que Dieu lui bénisse. C'est un garçon oyo, vous pouvez comprendre que ana semence en Nzambe et il y a même pas, il y a plus ou moins 2 mois à Wasuki 1 mois, il y a même pas très longtemps, na nimi kote 2 mois koki na occasion anniversaire na ye bandeko grâce à kenda kota la ba orphelin. Tout ça là en pe émission et vraiment c'est un garçon béni hein, Nzamba monae et akena remercier Nzambe pour na anniversaire na ye ake ko visiter ko rendre visite na ba orphelin ko kabula moi lipa ko kabula moi kwanga ko kabula moi loso pour na pesa bango sourire nde losambo ya solo selon la Bible na Jacques 1 je crois 26. La Bible dit que la religion pure et sans tache devant Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Et belé, sotara partie A, bakendara na partie B. Non, moninga nga moi c'est motute. Ngana zi barade na zung sa boye na sala boyete. Oui, c'est vrai. On se préserver na ba souillure, mais pour songa bato pasi est-ce que salaka. Ndeko na biso ake ko la kisa bolingo, ko kabola bolingo, ko pesa sourire, ko tala ba malade, ko kabola sucre na bango. Kosambela na bango bandeko po ezali ba acte moko inoubliable na mémoire ya Nzambe. Oui, babilo moko oyo lelo so se retrouver na embuscade obeleli Nzambe lobi souviens-toi de moi. On a besoin sa prière molaite quand neto mesana ko pesa bino ba conseiller bino ko loba na bino ya malamu nini bosala to le lenge nini bo se comporter na sena moi. Les amis, voici les œuvres et y a composé ba acte à composer ba œuvre charitable tel que ça. Tu au son de ma voix interpellé yo ça la grâce. Moi 10, moi 20, moi 15 ans nango kende ko visiter ba malade. Kende ko tala ba bola ba to pasi ba orphelin surtout na ba veuve. Maman papa ko za récompense c'était tanga biblia au mona bato ba sekwa akufia sekwi kapo ba no sabola mona bato na ce type ya bato ba orphelin na ba veuve tanga na Bible romona yana bato Nzamba zala pa bomae mais tango ka poser ba acte ya peser kanda Nzambe na vie courante na mokili tozali soki ya des témoignages oya bato bazwa ba mabota o bato bazwa ba promotion o bato Nzamba pambola Nzamba tombola kalikolo ba ya koleka na kosunga ya koposer ses actes ya kosala bolamu epai na bato na pasi yango toyaki tolobaki eza émission oyo eza vraiment na motuya eza vraiment na importance que il faut to lobela to comprenez lingala ya moko to lobela yango to pesa conseil to te ya baike oui to lakisa bino ke vie to vivre ndeko nanga eza nango bien kosepela kolia kolata komela eza mbongo na yo oyo ozosala c'est de ton eza droit na yo
osala nango oyo olingi. Mais mama papa so lobokanisaka bato wana ata na ya moke nzambe akobosana yo te. Moi qui vous parle nazali témoignage ya makambo oyo. Et aujourd'hui, si Dieu nous a épargné dans ma belle, voire même la mort, ma maladie, c'est à cause de ça. Je peux te le confirmer et je te conseille de le faire. Ah oui, cause de la lobité. Tu n'as pas besoin de millions. La Bible dit que celui qui a deux donne un à celui qui n'en a pas. Donc pour aider, le fait d'avoir des suffit. Ah oui, pour nous sunga. Vous avez besoin de millions de yaya. Tami balo anango. Moko kaba nzambe muto oloba. C'était ça ya moto tozaki nango. Tozobi no ngebelete. Mokuse mais profond. Ah oui, émission mokuse mais profond. Yaya poser ba acte oyo. Nzamba okanisa yo. Yo zana passion na problème na maladie. Poser ba acte yo. Loba na nzambe kanisa ngai. Que Dieu vous bénisse, moi c'est la grande dame mais ah oui. Nzamba mona pambola bino. Si vous avez un liboso visiter biso aux antoko. Si que biso moi libonné et moi like. Si je suis allé commentaire allé. Toza wana. Totangaka. S'il faut répondre, tu répondaka. Tout le monde est balasima. De bonnes choses à vous, merci. Au revoir. Bye.